How do you do? I'm very happy to have Mbote this na personal bino visit bozali with you. malamu. Won't you be seated, please? Nazana isengo mingi ya kokutana na bino. Bokoki kofanda. And now, may I request that you forget all your problems and just relax while I bring you the master key with which you may unlock the door to any opportunity that your mind can conceive. Sikoyo nasengi na bino bobosa na nyonso bozala kimia na ngonga oyo na memeli bino fongola ya nyonso oyo ekokoka kofongolela bino porte na ba opportunité nyonso oyo makanisi na bino ekoki kozala na yango. Right at the beginning of our visit, I'm going to make you a promise. If you will decide definitely what you want most during your entire lifetime and write it down on paper so that I can read it, I will give you the master key with which you may open the door to the attainment of your desires, whatever they may be. Na ebandeli kaka oyo ya visite na biso na kolaka bino ke soki bokozwa mokano ya solo na nini olingi na vina yo mobimba pe okomi yango na papier moko po nakoka kotanga yango na kopesa bino fongola ya nyonso oyo ekoki kofongola porte na yo po okokisa baposa na yo na nyonso ekoki kozala. The exact moment when I will deliver this master key to you will depend entirely upon when you are ready to receive it. This is the first of 13 nangonga malamu oyo messages tangu na kopesa bino fongola ya nyonso eko dépendre na bino soki bozali prêt ya kozwa yango. Oyo ezali message ya liboso na 13 message oyo na kolobela bino. Now, in each message, I will describe the master key in terms that you will understand, if you are ready to understand. And now I shall give you the first cue as to the nature of the great master key which has been responsible for all the great successes in every calling, in every part of the world. Please listen carefully to what I have to say, because you may discover the secret of the master key in this first visit. Na yango, na chaque message, na kolimbola fongola ya nyonso na maloba ya simple oyo bokokoka ko comprendre soki bozali prêt ya ko comprendre. Sikoyo esengeli na pesa bino signal ya liboso na lolenge ya mokili. Po boyeba oyo fongola ya nyonso esala na mokili po na ba succès nyonso ya minene oyo esalama na mokili na ba vocation nyonso na bisika nyonso na mokili. Pardon, bolanda malamu oyo esengeli na loba. Po ete bokoki ko découvrir secret ya fongola ya nyonso kaka na visite na ngai ya liboso oyo. You may get your first cue as to the nature of the great master key when I tell you that psychologists have discovered a natural law which is the very foundation of all personal successes. And I can describe it to you in one short sentence so you can understand it. Whatever the mind can conceive and believe. Bokoki kozwa signal ya liboso ya fongola ya nyonso na kotala tangu kaka nazali koyebisa bino ke ba psychologue ba découvraki que eza na mobeko moko na mokili oyo ezali libokoto fondation ya makasi pona kolonga to ko réussir na mutu nyonso. E nakoki kolimbolela bino yango na ba phrase ya mikuse boye po bo comprendre yango. Elobi boye oyo nyonso makanisi ekoki kokanisa pe kondima makanisi ekoki kosala yango ekokisama. Isn't that a profound statement? You will notice that it says nothing about the need for education, but simply that whatever your mind can conceive and believe, your mind can Est-ce que achieve. oyo ezali maloba ya mozindo te? Boko se rendre compte que ezolobela te ke esengi ozala otanga kelasi, kasi ezolobela simplement oyo nyonso makanisi na yo
kokanisa pe kondima makanisi na yo ekokoka kosala yango. Now, if you want evidence that the mind can achieve whatever the mind can conceive without the benefit of formal education, you only have to remember that Thomas A. Edison conceived the idea of becoming an inventor and lived to become the world's greatest scientist in the field of invention with only 3 months of common school education. Sikoyo soki olingi omona ke eza ya solo penza to soki olingi omona ba preuve que makanisi ekoki kosala oyo nyonso ekoki kokanisa pe kondima sans kozala ke otanga kelasi na ndenge elongo bani esengeli bokanisa pe boyeba ke Thomas Edison akanisaka makanisi ke akoki kokoma inventaire to moto akelaka biloko pe avivaki kina kokoma inventaire ya munene na mokili na kati ya ba scientifique to batu batanga mingi na monde ya ba inventaire kaka na kotanga na ye ya 3 mois ya kelasi pamba. When I first heard Andrew Carnegie describe this natural law which makes it possible for you and I and everyone else to write his own price tag in life and attain it, I became so enthused over it that I began to search for the power back of it, and my curiosity led me finally to the discovery of the master key, which I shall reveal to you if you are ready to receive it. Tango na yokaka mbala liboso André Carnegie kolobela loi to mobeko ya nature oyo esalaka ke eloko ekoma possible ya kosalama pona ngai na yo pe pona moto nyonso oyo akolinga akoma prix oyo alingi na vina ye pe akokisa yango. Nakomaki na esengo pe courage makasi pe esalaki ke na luka koyeba puissance oyo ezali sima ya maloba yango. Nde esalaki ke na luka koyeba e koyeba na ngai esalaki ke na découvrir fongola ya nyonso oyo esengeli na lakisa bino soki bozali prêt ya recevoir yango. Spiritual forces with which all of us are blessed. And it was in this field that I came upon a clue which has enabled me to help millions of people to find their earthly destinies. I want to describe my discovery in the simplest terms possible, because it will reveal to you why it is true that whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve, regardless of how many times you may have failed in the past or how lofty your aims and hopes may be. Ba recherche na ngai ememaki ngai na luka koyeba ba force spirituelle nini oyo biso nyonso na mokili tozalaka na yango na ndenge ya mapa na kobotama na biso. Ezali awa nde nazwaki elembo oyo epermetaki ngai na koka koede ba millions de personnes ba koka koyeba destiné na bango na mokili. Nalingi na limbolela bino na maloba ya pete penza na tina ya découverte na ngai po ekoki kofongola bino miso po boyeba pona nini ezali ya solo ke oyo nyonso makanisi ekoki kokanisa pe kondima makanisi ekoki kosala yango atako eshua mbala na vie atako lolenge nini objectif na yo ezali likolo. I caught my first fleeting glimpse of the profound law which provides the means by which we may choose our own purpose in life and attain it, while I was being coached by Andrew Carnegie during the organization of the Science of Success philosophy. I had just finished telling Mr. Carnegie that I feared he had chosen the wrong person to give the world the first practical philosophy of personal success because of my youth, my lack of education, and my lack of finances. Nazwaki makanisi ya koyeba na ngai ya mukie po na mozindo ya mobeko oyo ezolakisa ke tokoki kopona nzela to but
na biso moko na vie pe tokokisa yango. Tangu nazalaki entraîné epai ya mokambi na ngai André Carnegie, na moma ya lisanga ya koyekola mayele ya kolonga, etikalaki moke na yebisa ye ke Papa Carnegie nakanisi osali choix ya mabe na kopona ngai pona koka kopesa na mokili mbala liboso mayele to philosophie pona kolonga to ko réussir. Pona natalaki kibolenge na ngai kozanga kotanga kelasi pe kimobola na ngai. Well, at this point, Mr. Carnegie delivered a lecture that I shall never forget, because it changed my entire life and paved the way for my helping to change the lives of millions of people, some of them not yet born. Na esika oyo Papa Carnegie apesaki maloba oyo na kokaki kobosa na ata mokete po echangeaki bomoi na ngai mobimba etrasaki nzela na ngai po na kosalisa bino lelo pe ko changer ba vie ya ba million ya batu ebele kutu misusu nanu babotami te. Let me call your attention to a great power which is under your control, said Mr. Carnegie. A power which is greater than poverty, greater than the lack of education, greater than all of your fears and superstitions combined. It is the power to take possession of your own mind and direct it to whatever ends you may desire. Botika nazongisa attention na bino na puissance ya monene oyo ezali na se ya bokonzi na bino oyo bozali ko contrôler. Papa Carnegie alobaki puissance oyo ezali likolo ya kimobola to pauvreté, oyo ezali likolo ya kozanga kotanga kelasi, oyo ezali monene koleka bobangi pe makanisi ya bokoko na bakutimu nyonso osangisi, ezali pouvoir ya kozwa bokonzi nyonso likolo ya makanisi na yo moko pe kokamba yango na nzela nyonso olingi. This profound power, Mr. Carnegie continued, is the gift of the Creator, and it must have been considered the greatest of all of his gifts to man, because it is the only thing over which man has the complete and unchallengeable right of control and direction. Mozindo ya pouvoir oyo Papa Carnegie azokoba na koloba ezali likabo oyo Nzambe apesa na batu oyo asala, et il faut ezala considérer lokola likabo ya monene koleka bakado nyonso oyo mokili apesa na batu, parce que ezali eloko moko kaka oyo ezosala ke moto akoka kokisa droit na ye oyo echangeaka te. Mobeko yango ezali kokamba pe kodirige makanisi na ye. When you speak of your poverty and lack of education, Mr. Carnegie explained, you are simply directing your mind power to attract these undesirable circumstances, because it is true that whatever your mind feeds upon, your mind attracts to you. Now you see why it is important that you recognize that all success begins with definiteness of purpose, with a clear picture in your mind of precisely what you want from life.